bandeko tokotalisa bino siko baelema oyo ezali kolakisa ete bato oyo bazali meme na souci ya Congo te pe bazali pe jamais na souci ya bafemme violée. Pona nini bandeko babolingo tozali na mama congolaise moko oyo abundaka tango nyonso na makambo oyo etali bafemme violée na este. Mama congolaise wana aloba alemba kutu. Mama congolaise wana apesa banos ndenge nyonso tu pona kobunda pona likambo ya bafemme violée. Mais totikala ta komona congolais moko te akimi mbangu po baloba ete oyo penza association moko ya malamu to epole mama oyo po ete na musala azali kosala to pesa ye maboko po ete to faire avancer ONG na ye. Mama wana kombo na ye Madame Madi Tiembe. Madame Madi Tiembe apesa banos ezala na Facebook ezala na nini toyoka. Mais dans l'association na ye batikala tango mona teke ba mona ete ba congolais penza ba se mobiliser ezala ta bato ya église ezala ta ba pasteur onde bazali koganga ou bien ba sensibiliser ba ndimina bango ba sali cotisation moko penza ba collecte penza ya solo ba kei ba pesi na ONG ya mama wana po ete yezali na possibilité même ya ko atteindre ba mama oyo bazali ba femme violée ou bazali kuna na est. Mais Mama Madi Tiembe wana alobaka neti moto azali kobwaka maloba na désert. Nani akotala ye? Bandeko. Lelo oyo tozali komona ndenge ba congolais bazali koya ko se vanter liboso ya ba caméra. Sokotali bila oyo bato ya western nio balobi donc biso to bambongo to tinda eleki meme budget ya gouvernement wanini. Mais bandeko soki bozali kobeta tolo boy ndenge bolobi eleki budget ya gouvernement mais tango bolobaka ete Congo eza na pasi mais na ndenge bozali kobeta tolo ke bino nde moto bozali na bambongo bozali kotinda eleki budget ya gouvernement mais bokoki tokobiso ba congolais tokoki koyoka na tosali réunion ya monene tolobi ete na bambongo ndenge totindaka na ndenge tomoni boye alors tokoki kosala likambo moko ya monene na ndenge na bambongo wana biso ba congolais tosangisi yango po ete tosala likambo moko na mboka toyeba ete likambo wana ekoki kofacilite po ete banzala ona ba problème esila. Mais non bozali koyanga conservante western nio elobi ete bambongo biso totindaka ba congolais okomona mpe mutu yango ye liboso azali koloba ete western nio balobi ke bambongo biso totinda eleki budget nini okomona ta mosusu oyo balobi batala depo atinda mbongo na ane mobimba okomona mpe ta mosusu omonaka atinda na ye ka 30 €. Mais aza koya kosala makelele liboso ya kamera mpo mokili emona ye. Mais bato batindaka ba monte ya minene balobaka te bavanda kimia bamelama. Bandeko babolingo Mama Madi Tiembe oyo soki bino ba congolais bozalaki mitema malamu penza ndenge bozali koloba ete non ba mama wana bazali violé boza kobimisaka ba larme de crocodile liboso ya ba caméra po mokili emona bino. Nani yango asazwa idée aloba ete tomonaka Mama Madi Tiembe oyo azalaka na ba idée ya bien na oya makambo oyo etali ba femme violée ndenga bundelaka makambo ya ba femme. Alors pona kozwa kokende na 4 chemete to toucher kaka Mama Madi Tiembe oyo toyi tuna ye ba condition ko kozala ndenge nini soki to lobi ete to confier makambo po ete amema badomoko kuna na ese pona ba mama oyo bazali violé. Mais rien ba congolais kaka maloba makambo kaka ya lokuta pona kolakisa na mokili ete bango nde mais oyo kotala boye eloko te. Likambo oyo ko bandeko tozali koyebisa bino ya solo likambo oyo bozali komona ya ba femme violée oyo soki ezalaki ba malien ou bien ba sénégalais balingaki basala collecte moko ya monene ndenge pe représentant ou bien représentante moko azali ndenge na kombo ya Mama Madi Tiembe. Mais c'est facile bon pesi kaka bambongo na bino bolobi ete bon ye lokola azali na possibilité ya kokende place wana na ONG na ye. En tout cas, badona biso yango yo bon Mama Madi Tiembe bon tala biso bana ya
ya poto ndenge tozali ya moyen tokoma mboka eza te tala tobangaka mpo na boye po ete tosi tofinga président Joseph Kabila. Bon, tala bambongo oyo topesi na bado yango yo lokola oza na possibilité na ONG na yo kende na Congo koma kuna tina ese memela biso pe mema pe message ya bamama oyo bafemme oyo bazali violé yebisa bango nini tokanisaka mpona bango mpasi oyo tozali na yango mpona bino mpona bango komisela biso message pe bamakambo wana nyonso bafilme yango nsima komemela biso nini omoni bato ya mayele ndenge basalaka. Mais bino bozali koya kaka ko distraire bato bafemme violé na Congo kuna basalaki boyo bamakambo tina te bandeko na banzi ete bato mosusu bakotourna ngai. Mais mama Rosalie abandaki mpe koloba ete mama Madi Tiembe yango nde nani. Alors tokoyebisa bino ete mama Madi Tiembe azali une femme congolaise oyo azali na kati ya ONG oyo ezali ko soutenir ba femme violée tango nyonso tu bazali ko pesa ba annonce ezala na nzela ya internet na ba Facebook partout. Mais ba Congolais bakangela emisu ata moto moko ayokaka ete pe tango mosusu bado oyo bapesaka na ONG na ye songi mama Madi Tiembe alobi afungola monoko lelo okomona kaka bato basalaka bado wana ezali na bango kaka mindele bango moko ba Congolais malobe belé mais ba vraiment na kate bandeko na tango oyo na gosenga na bino bana mboka bolanda na babilili botala mama Madi Tiembe oyo azali koganga tango nyonso tu likambo ya bamama mpe kobunda mais tango azali koganga boye on dirait mpona biso ba Congolais azali koganga na désert po ete tomoni nanu Congolais moko te oyo asi akeye atouche po aloba ete bon tosala mpenza makasi po ete mama Madi Tiembe oyo tomonaka alobanga makambo mingi mpona bafemme violée kuna na Congo. Mais lokola balobi ete Congolais alingaka kopiolola mais soko landeli oyo ba vérité okomona ete eloko te kufwa ntina papa Botamba tiela biso nanu ba image ya mama Madi Tiembe mpona bato bamona mama oyo azali tango nyonso kobunda mpona bafemme violée. Mais ba Congolais oyo balingi koganga tango nyonso to na poto ata moto moko te atalaka ye misu tango ye azali koloba makambo mpona bafemme violée tango azali koloba mpona association na ye ba Congolais oyo bazali kolakisa ete bango nde bato ya mawa bango nde bazali kolela mpona bafemme violée bazali kutu kokipe ata mama Madi Tiembe te wana nde elingi koloba oyo ndenge babengaka hypocrisie plus. Papa Botamba tiela biso ba image ya mama Madi Tiembe et bongo simana yango tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Alors, c'est la clôture aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un peu, en gros, quelle aura été la réaction du public et tout particulièrement des femmes? Les femmes, évidemment, elles étaient enthousiastes. Elles étaient vraiment enthousiastes parce que du constat qu'avec toute la rétrospective qui a été faite sur les célébrations des 50 ans d'indépendance de l'État indépendant du Congo, eh ben, malheureusement, elles étaient les grandes absentes. On ne savait pas exactement quel rôle, quel était leur statut à l'époque de la colonie, donc de l'État indépendant. Donc d'avoir ce petit rappel en 28 panneaux exactement, ça leur permettait de se dire, voilà, on a pensé à nous, on a pensé justement à nous en tant que femmes, en tant que dans les rôles que nous avions à l'époque, donc j'insiste bien avant 60, et ces femmes étaient vraiment enthousiastes. Évidemment, il y a des réactions enthousiastes, il y a aussi d'autres qui étaient écorchées dans leur statut de femme aujourd'hui, avec la perspective, donc 50 ans après, qu'on puisse les montrer dans cet état-là, dans cet état de femme, pas diminuée, mais sujette, objet de rien pour certains égards, et c'est ça. Donc on a eu vraiment les deux, un dualisme entre le positif et le négatif, et c'est ça qui va nous permettre de continuer. Alors, quels sont les prochains rendez-vous, puisque on n'en a pas fini, c'est une clôture, donc une pause. J'imagine que l'exposition va rebondir, qu'elle va avoir d'autres points de chute. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Tout à fait, les points de chute. Et ici, d'abord, je souhaiterais vraiment remercier de tout cœur la Maison africaine ainsi que le Théâtre Marny qui ont permis d'abriter cette exposition durant près d'un mois, 3 semaines d'émotion, 3 semaines de découverte et d'échange. D'où la conférence d'aujourd'hui qui va clôturer avec M. Antoine Chitumbu, qui va clôturer ce marathon.
Et ce marathon va continuer avec la ville de Bruxelles qui va accueillir la même exposition, Femmes dans un Congo cinquantenaire, durant tout le mois de la solidarité. Donc vraiment, ça permet de dire que cette exposition n'est pas anodine, elle suscite vraiment de l'intérêt et nous espérons pouvoir faire le tour, pas simplement des communes bruxelloises, mais aussi d'aller bien au-delà de la Belgique, que chacun s'approprie le sort et la destinée de ces femmes qui sont merveilleuses. Alors, et quelle est donc la suite au-delà de la Belgique, puisque vous venez de toucher subrepticement à cette question? Notre souhait en faisant cette exposition, c'était que les Congolais se réapproprient ces images qui font partie des collections, il faut le souligner, des collections certaines jamais vues, jamais explorées du musée royal de Tervuren. Et ces photos, on se doit vraiment de les restituer, de les montrer aux Congolais en cette année du cinquantenaire et bien au-delà, que chaque Congolais puisse savoir qu'un jour, dans ce musée de Tervuren, ces photos sont aussi à eux. Et ça, c'est un appel, vraiment un pied de nez, je dirais, au gouvernement congolais, aux différents gouvernements tant provinciaux notamment, pour que cette exposition puisse aller au Congo et que chacun puisse en avoir une partie. Tout naturellement, le mot de la fin t'appartient, un souhait, une observation, voilà. Quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, évidemment, c'est que ces femmes qui sont merveilleuses, en cette année 2011, où justement les femmes, il y aura un grand rendez-vous électoral important, nous espérons que les femmes vont pouvoir jouer un rôle important. Parce que au moment où je l'ai souligné en 1960, autour de cette table ronde qui traitait donc du sort de l'État indépendant du Congo, il n'y avait pas de femmes. J'aimerais que pour les 50 prochaines années, que les femmes fassent vraiment partie de la prise de décision, de la destinée de ce pays merveilleux que nous aimons, où on aimerait voir le miel et le lait. Merci. Merci. Merci Vadie.